CongoDialogue.com www.congomasolo.com Kitoko Obi Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Obunganzela, peuple congolais. Obunganzela, peuple congolais. Religion nyonso tu ezalaka na nzambe nango, kasi religion kitendi nzambe nango nani? Okota na secte oyo oyebi moto na makolo te o, emema bino na via distraction. Likolo ya sap mingi bakoma ba pede, likolo ya sap mingi bakoma ba lesbienne, likolo ya sap mingi bazwa retard na la vie, likolo ya sap mingi batikala ne lokote, likolo ya sap mingi bakota baboloko, likolo ya sap mingi bateka ba drogue, hey. Likolo ya sap mingi bakota na via coopération, likolo ya sap mingi bakoma bagar zero, bokota na secte oyo boyebite. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yeso kufela bandeko ya biso, bien-aimé nzambe pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oh quelle grâce. Bien-aimé papa Tindi Biso, boyoka teme na biso bien-aimé dans le Seigneur, les sapeurs, religion qui tendi. Les sapeurs, religion qui tendi. Bien-aimé, ezali parmi ba faille. Je dis bien, je pèse mes mots. Ezali parmi ba faille oyo et induire ba Congolais na erreur. Ou induire ba Congolais na distraction. Ou induire ba Congolais na bouffonnement. Et c'est la ramongo bouffonnement. Bien aimé, je voulais dire les bouffons. Voilà. Donc ba Congolais ba côté na bouffonnement. Ce que c'est la raté donc on a créé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est triste. C'est triste fléau oyo. Bien aimé, mingi bakota na distraction, bakota na secte oyo ba yebite. Ah, bien aimé, na moni na bonde la, yabote to passo la ma commune au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci na ministère oyo papa. Ozo tinda biso to fungola bandeko ya biso, oyo bakota na secte oyo ba yebita moto na makolote, bakota na via distraction papa oyo tinda bango bazala musika na yo, bakota na vie moko nzambe, o même vie na bango moko ezala kasu biente papa, mingi ba perda mabala na bango, mingi ba perda ba vie na bango, mingi ba kote na homosexualité, mingi ba teka ba drogue, mingi pe ba kufa na masumu, po ba kote na secte moko ba yebia ta moto na makolote papa, mingi ba kote na via ba dépense inutile papa na ngai, po ba lingi kaka ba lata papa, même salaire na bango moko, eza même ba prière bilamba bazo sombate, ba kote na piège, nana liya bango papa, yango de ko délier bango, otilinga na délier bandeko yanga, oyo ba kote na via buzo ba papa na ngai, message ça misa na vie ya bana na yo, on se base na kati ya piège papa na ngai, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Obunganzela, 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 peuple congolais. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé Zambé, pamolo encore et encore et encore. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, very, very, alléluia. Vérité de very, very. Révélation de rêve. Bien-aimé, pona batou yeso akufena, baye banzambe. Bakabolana makamba mukili, bakabolana biluka mukili, bakabolana batou mukili. O sata tinga bango po ba mema bat na distraction. Baye banzambe po ba biki se milimo na bango. Bien-aimé, pembe na pembe. Bien-aimé, bakoui na bako finga. Mais na mitema, baby kasolo ba vérité. Azo délivrer biso. Mais pona soni, pona gay, to yokete, to tila ba finga ye. Azo laksanini. Nsoka bien-aimé, nsambe nous azolo belo à travers ngai. Olo on a via distraction.
bien-aimé yoka nzembo to yembi bandela video yoka nzembo bien likolo ya sap bien-aimé mingi bakoma ba PD basel mingi bakoma ba lesbienne mingi bateka ba drogue bien-aimé mingi bateka ba drogue bien-aimé mingi kutu bakufa na kati ya ba prison mingi batikala ni lokote tali pena po mutu bayembaka yeyo ye wana ko mingi batikala ni lokote bien-aimé mingi baso ba retard na vie do makam fallait ki basala to bazalaka bilenge basala ki yango te po ite bakoteki na phénomène moko boye et bibisa ki ba vie na bango bien-aimé. Il y a un certain Luke Bubangi n'était ce que boyebi n'habite ce que Luke Bubangi n'habite oui Luke Bubangi je crois akufaka na kin n'habite ce qui est où je confonds bien-aimé na mona ki ba photo fumona isa na batu bien-aimé o lelo bakoma na kisasa mo bazonga poto ezate po ba côté ki na fimo ya distraction lelo na kini bakoma ni lokote monsieur petit lelo ba na poto bakona pe na mikanda te baka na via ko bata ma ba policier. C'est terrible bien-aimé. Dans le verset na liboso bien-aimé na 1 Corinthiens chapitre 7 na kina on a verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis cela dans votre intérêt. Voilà. Si je parle comme ça bien-aimé, c'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt, c'est pour vous libérer. Bakanga bino na piège bien-aimé. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Je répète ces versets. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Bienséant, ça veut dire à ce qui est correct. Voilà. À ce qui est correct, ce qui est convenable. Voilà. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Bien-aimé, diable atinda kabaya, baba elema na ye. Bien-aimé, poete, bokene na distraction. Bien-aimé, boye banzambete. Bien-aimé, na mokili moto ayebi nzambete, moto akangama asatasha na nzambete, asatasha na Seigneur Jésus-Christ te. Bien-aimé, akosatasha na makava mokili, akosatasha na biloka mokili, akosatasha na bato mokili. Et puis ceux qui a koufi, biloka mokili wane gotikala nango, makamba mokili wane gotikala nango, bato mokili wane bakotikala na bango. Yesu sika kiya kiywapi. C'est la question que je nous pose. Bien-aimé, mingi bako kende li felo. Mingi bako kende li felo pour la vie à distraction. Bien-aimé, ningi tu yemi na nzembo. Likolo ya sap, bien-aimé, mingi bako ma ba pede. Bien-aimé, nga naza mwana Paris. Naza mwana Paris, ngai. Na yili makambu bele. Batu bele kumona bango kote ya bakenda ko tourner ka bakota ya bakutse wana babimaka na bango. Babimaka na bango pour ba pese blouson, pour ba pese pantalon, akene ko dendela bandeko yaye. Voilà vie à battre. Misu ba drogue, misu ba drogue, okute ka drogue pour alata, pour sombelamba. Bien-aimé, ba kote bilo na piège, eza na sœur na biso moko kuma ko sambela zalaka mwasi ya musicien aloba yango. Aloba mobali na ye na deuxième ba pese bilo kama be. Il faut même ba na vie à distraction. Ale batutuka ka sapeur, la sap. Bien ba belo na nzembo. Banzele yango tura e. Donc ça veut dire beaucoup balate na zana oyo lobi na komina o lobi na komina o kombe bazo ba sida ba kufanga na za mwana pari na kotenga bino ba kombote. Pona ko choquer ba famille na bango. Kombe bazo ba sida kana mambo sapo pe ba kufa, basi pe mibali. Kombe ba kufa na ba boloko bo répondre na pi bino moko pe boyibi. Via distraction. Lubwa kuba ninga tura. Donc, ils ont normal qu'on ait bolo. As yo kota bolo, nga kota bolo. Talanan. Yo ka raisonnement bat. Yo ka raisonnement bat. Mon est sala 20 ans na poto. Mais sala 15 ans na prison. Donc, à ce bimika une année, à zone sous prison. 3 ans. Abimi sous 3 mois, à côté na prison. 5 ans. Abimi moi 2 ans, à côté na prison. 8 ans. Bazaye belé. Via distraction. Bien-aimé, nanya bebisa molimo na yo, nanya bebisa vi na yo, nanya bebisa yo.
et puis bana balandaka makamba parents basalaka lelo bana ebele bakote na monde wana po moni ba papa mama bazo salango bana ebele bakote na monde yango eloko te mona no yango wana ndeko olakisi mona no ndeko tcha tchoko olakisi mona no ndela sap. C'est terrible. C'est terrible. Bien aimé ba couturier wana bien aimé ba griffe bomona wana ba griffe wana bomona ka bien aimé eza ba bilo moko démoniaque. Ba bilamba na bomona ka wana bien aimé na pekisi yo ngote mais kokota na monde na bangote ekoma piège na yo. Voilà, ekoma piège na yo. O pièce, o boyi, o combo boyi. Bien aimé, ba combo bomona ki bino moko couturier na Gianni Versace nenga kufa azalaka suka na homosexuel. Mouta Boumaï, un jeune garçon. À Boumaï pour aller tromper jeune garçon à docteur Moko. Histoire vraie. À Boumaï Gianni, à qui a bomi pe docteur wana, les jeunes wana. Ils m'ont pas mis bomi. Bomoni. Et puis tête ya Versace wana, ils ont démon Moko Medusa, démon Medusa, souvenirs ils ont nioka. Beta on a Google, beta démon Medusa au monde. Le monde a ba faux serviteur de Yoloka ba Moïse Bi, bazo latango, bazo présenter démon wana. Azo présenter démon na Medusa. Tant ozo laté ango bedeme, ozana démon na Medusa. Ozo comporter vino ezabiente. Ya bozo ba pasteur ko ba denile sa ba lataka yango. Po ayebi yango ayebi ezate kaza ignora ba yebi loko bazo présenter. Ba yebi loko bango bazo présenter ezana ignorance te yondo zana ignorance po ozo landa bango. Ozo landa bango bien aimé le Seigneur. C'est triste. Bokote na vie moko ya distraction, bokote na vie moko ya mabe, bokote na vie moko ya bosoni, bokote na vie moko ya bojoba. Congolais ata chimisa pamba faut sentir, ata sapa comment yo lataka po batu ba mona yo lataka po batu ba komisa yo lataka po batu ba betelo maboko, ata yo moko okote na piège nini. Botela ba Sénégalais, botela ba Guinéen, botela ba Français ngo bango moko, botela ba Français, botela ba Belge bango moko. Bien bokote na vie moko ngai nakina ba camarade na ngai na Belgique ba camarade na ngai nazomona bomba konde kubuka ma magasin ba musu bazana ba cicatrice tilelo ba musu bazana ba cicatrice ba magasin bande kubuka ba musu lelo soko monier vraiment ndimate ki yi nakuta na bango ya lokoyo komo sambela tsabiso kana mabondeli ya nazo tsabino na mabondeli bande ko nangai nasa contre bilote nazande nganza masanga grâce à bimisanga na makambo wana musicien ko simba kisi na ye na bakisi na ye ale okomi zoba ya musicien ko bouquer musicien magasin ko yibe la musicien bilamba ba sere belé ngana yebi bazo kotela ma magasin ko yiba ba parfum pour na ba musicien ko yiba donc makambo terrible ko buka na bana basi et comment que nous sala na bango surtout na pare na ba sere musabina na tongo na saki na ke ko yiba pour appeler ça musicien pour appeler ça jeune homme moko boy. Ils ont belé, n'habitez pas comment ça nous a partout, na Londres, partout, na Suisse, côté ka drogue, pour la taka sapata kroko, pour batuba monayo. Bien aimé dans le Seigneur, donc ils allaient pas si mingi, ils allaient pas si, donc ils allaient pas si mingi, nekonangai batuba koti na kacha makambo oyo, ba bilamba mpuzo bilamba mususu, uzumona, bilamba ya ba clown. Moto soutenu na sapote alati mais sapote eza ya bazoti ya la tongo de sap moto mais veste ya ba clone mais pantalon ya ba clone donc eza ba biloko moko bien aimé c'est terrible mon blouson mo mais plus bon mondele so ça bilamba ça la ngona tina monda pantalon oza ya ba PD pantalon mo akwiri kangi mais eza ya ba homosexuel yo la tongo de sap mona blouson mais blouson ya ba homosexuel ba blouson ba bilamba batunga bilamba ya ba magie ya ba politicien ça dit veste pe nabo ba bilamba o pona ba scène o bilamba o pona scène ya ministère ala tango na scène bilamba o pona ba comédie bilamba o c'est comme ça mais moi na muto ala tango sapa moni a kombo moi na muto mon papa mo bimba sapata rouge pantalon vert blanc mais vous sentir que non parce qu'il s'est perdu il est fou et on habite bouffonnement muto comme bouffon bande kunanga bolonga na mondo yo muto ko batu bakose na mondo wana misuba kufa na bango bazala ali suti yona baki do bozaka ka do boza ba étiquette ya bato mokili boza ba étiquette faut ça acteur ndeko nanga vina yo eza filme mobimba yo kelo nazo ebisa yo vina yo eza filme yo noza acteur ya vina yo
Cause la figurante. Na vie na yo moko, na film na yo moko za figurant. Oh. Bamso tika boka la komboka ya musicien. Komboka ya vie moko bazalaka. Kombokaka. Nga na za petia nanyo yo. Nga na za nanya nanyo yo. Oh. Mais yo moko nansiko. Uza terte. Uza ka figurant. Bien aimé, tout le verset, nous avons 1 Corinthiens chapitre 7, nous avons verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous avons le verset au verset qui est bien aimé. Il y aura un verset qui est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Beaucoup de esclaves, il y a des politiciens. Bah esclaves, il y a des musiciens. Bah esclaves, il y a des soi-disant hommes d'affaires. Bah esclaves, il y a des faux pasteurs. Boza ba esclaves, il y a bateau mokili. Voilà, esclaves. Nzoka Yesu Christ akufa pona yunde kuna. Ngayoto baka bateau Yesu akufela. Bien mais mutu Yesu akufela. Zambe. Na bon zambe na ye. Azuma kanisi. Alati nzota moto. Po motabunga ki banda jardin d'Eden. Nzabatindi ba prophète. Tina sukalbi ye mokwa kita. Alati nzota moto atangisi makila na ye po belebe makila nyonso to ezalaka alliance ya onso mutake osimba kisi babisi fo tangisa makila alelo yoka reva mutu sake simba kisi babino fo tangisa makila mingi baboma ba mama na bango mingi baboma ba papa na bango mingi baboma ba ndeko na bango ba camarade na bango batangisa makila po azala danger na mutsa mokilo ndenge batindaka biso ba frère to boma 48 personnes net ça babino isa histoire vraie bo so bato bino bokumisaka bato bino bokumisaka, bato bino bobundelaka. Baboma combien de personnes? Ti lelo bazo boma. Ba danseuse bazo leka bazo témoigner. Bien aimé, ba se rebelle boza boyema ba ministre ba sala bino, boyema ba politicien ba sala bino. Boyebi. Ni soka po bango ba dondwa. Boyeba ba pasteur ba sala bino. Mais bo vandaka bolo bate po baninga mso ba ko na même piège. Bien aimé, bobima na piège. Bien aimé, kola na makambo yote. Batu mingi, azata na ndako kuvanda te. Azata na, so tellement appartement vanda ko yokele mawa. Mais yoka kombo munene ba yemba ye. Pona sape kaka. Ko tubuka ba magasin. Ko teka drogue. Bien aimé, ko sala makambi ma ko beta chèque. Bambongo moko sale. Ba bien mal acquis. Bambongo makila. Muto nyuka maseni magazine yuke kubuka yango. Utamula na malchance ndeko na ngai. Muto aseni magazine ko yiba ba parfum, ko yiba ba biloko, ko yiba bilamba sœur na ngai. Utamula na malchance. Après bozo comprendre vie na bilozo bongate, bo mo déranger ba no ba téléphone ba sambela la bino. Ko déranger ba tonde onte tona nyongo na bino. Tawo so bano tika mabe, lingo tika mabete. Olingo tika mabete, olingo ka olingino ka mabe. Mais so to bo vie comme bololo. Téléphone ou va la sauter. Mais tika mabe, biso tika mabe. Sois délivré mon frère. Sois délivré ma soeur. Bolinga vous vie à péché. Nana prophète nanga. Nana pasteur nanga. Na Bible va comment on na prophète. Nous avons un seul prophète, c'est Jésus-Christ. Un vrai berger, c'est Jésus-Christ. Biso tout ça va comme. Moutou nyos na nouvelle alliance. Nous avons bâti na randika ba messager. Pour moutou nyos aza capable. Yako benga la malade. Moutou nyos. Aza capable de ressembler à pas biki. Yoso zana ignorance. Ba kosa bino ndeka bango. Moutou nyonso. Oya yambi yesu na bo moina ye. Abi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ogo chasser les démons. Abi sikami bali misal basere na kombo na na zawana. Yuna mosto boza les amis balé. Osantna bana unza masana bina. Pour bébé na parole. Il faut na kende église, na kende bâtiment. Eza ba bâtiment, so kufu tiki bâtiment. Mais so kufu kena nzoto na yo. Ah, okena molimo na yo. Bakundio na nzoto na yo. Bakundio na makamu na onyoso na mansaka no makamu bakundio na ngo. Après, nous c'est poli. Nous sommes comme immeuble à Bankousou. Voilà. Après mon limo na yo so ekende wapi. Nous sommes comme immeuble à Bankousou, fait à Banzinzi. C'est comme mon limo ko kende wapi. Mon limo na yo kende enfer, tu ekende pas ensemble. Yango toujours revient Sabino bien-aimé. Bobi mana distraction wana. Bien-aimé. Donc vivre bien la vie na yo. La vie mutu faut bala.
zala na mwasi na yo, zala na bana na yo, linga mwasi na yo koleka nyonso, linga mobali na yo koleka nyonso, linga bana na yo. Bon voilà, c'est ça vie de couple, et ça vie moko kitoko. Le mwana vie ya ba camarade, le mwana vie ya ba pire, pire nga mutnanga, le mwana vie wana. Il y a un temps pour tout. Aussi au colis, tant oyo vana na mwasi na bana na yo. Préparer à venir ya bana na yo. Bien-aimé, préparer kibokoko na yo. Okoma na nzete au vivre au sandeni. Le mwana via distraction, au moment na li felo, via distraction au moment ko bisenga senga. Biso ba kenda kini pona ko senga. Ndeko na ngai otonga nini, ozana nini? Kolanda biloko na te. Ba mise bele bo mona kana ba teka ba drogue. Ba mise bele na sabino, ba homosexuel na ba homosexuel. Ba kota ba secte. Bilamba musu balataka eutaka na ténèbre. Ngana zo sabino. Bilamba balataka eutaka na ténèbre. Ba mise mususu ba musu ba couture akopesa lamba po batu ba mona ba ne ko somba. Bon yusu zo bumanzo to pourquoi ndeko na ngai. Ozo bumanzo to pourquoi? Ozo bumanzo to pourquoi? Yaza na maboko ya satana. Vina yeso a détruire yo. Belambe bele misu ba kuma na ko sala ba nani ba yongoni ba comme copier copier azo copier ba griffe allez beaucoup so na ba Turquie na ba Chine kuna pourquoi zo kominyo collaborer de longa za simple na vie za la simple na tangi verset sous chapitre comme pour nous quoi lelo dans Colossiens chapitre 3 verset 2 Colossiens chapitre 3 verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, bien-aimés. Distraction, bien-aimés, aucun fait le pamba. Affectionnez-vous des choses qui sont en haut. Ça veut dire quoi? Yeban Zambe, tambola na Zambe. Beloko banzambe za kokela ba église bâtiment te ko banzambe ezali kokabana via péché kokabana na bato mabe nde yanko yi banzambe Matthieu 6 kota na chambre na yo nzambe na ndio na bomo na ngai na sengi yo pardon ndenge na tambola ki mabe na vie na ngai papa tambola na ngai longisa ngai longola na vie ya mabe bien nzambe akotambola na yo nzambe akolongisa yo bien-aimé yo moko tubela masumu na yo soko kokokate lukande ko moko bika sambela makasi a aider na prière. Bien-aimé, au kabana mabe, pour ceux qui louent couture de l'eau, bien-aimé au kendoa. N'y a serre belé til de l'eau, bana basida, bazona man mila basapoa, mila ba boîte, mila ba musique, mila lou ya ba distraction, mila ba coopération. Ba serre mususu ateka ka drogue, sauti na drogue lebo akena ngombo ba biminaye, akezo drogue kuna mtona biminaye, akepa mtateka la ke mtona biminaye. Donc ba vient weza rande ngwana kaka. Pour ka abangi sabino bo bangaye. Monsieur Bamo te kamé ba semence ya mibali pona mbongo asomba deep bien-aimé kende musala monsieur ba 4h du matin vi kitoko na ke musala na zongi ndako na lié kitoko bien-aimé nsambe ya pambola yo longa na vie ya distraction moto même bino na distraction bien-aimé yé moko azabi keba na camarade même ko na vie ya distraction camarade même ko na loyingi kibanaye bien-aimé kende musala et on a sepela mingi na frère na biso lo bobo nenga lo bana bino zéro fainéant faut ko kende musala na vie faut ko kende musala il faut aller na kutane na otoka on azo toka pour na Jésus Christ c'est l'onction qui parle bien-aimé ne peut toka kana musala ozo toka pour na gani pe na yo balba ki mutoko na mutoki na ye kende ko na mutoki na yo kokoma faux pasteur te okende li felo kokoma pe magicien te okende li felo ko simba kisto ke li felo kende musala nzambe ya pambola ndeko na ngai olandi message na ngai nzamba longo na vie ya distraction nzamba takimia na motema na yo ovanda bien na vie na yo soki obala nzamba takimia na libala na yo soki obala te nzamba kutu na molonga ni na yo bovana kimia na harmonie nzamba batela bino nzamba pambola bino ne se kangamaki na vie na bino efungwama bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki ya ba collègue bandoki ya monde physique pe monde spirituel bandoki ya ba camarade bazala ba marche pied na bino au nom de Jésus-Christ. Amen.
Francine Ngembe, Congo Dialogue, 100% canon. CongoDialogue.com. Il va le faire, Francine Ngembe.